Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock, disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace ezaka kamoko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service égale, vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngopi vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Voilà, il aura toujours plaisir na cadre mbonda ekolo koyo kapé ko mona ba réalité na osa koleka na kati ya République démocratique du Congo et pourquoi pas na kati ya mokili na biso papa Nzambe mozasali kolo na se akela toyebi que chaque jour toza kola muka pe na chaque heure tozali kotambola makambo zali se ndenge na ndenge zali se kobotama mbote Congo Kinshasa mbote bande ko nanga bozala kati ya Congo Brazzaville pe bande ko nanga bozala kati ya diaspora parce que à travers binonde permettre kambonda ekolo et fuluka mon école a chance que les besoins parce que vous pouvez toujours confiance na fidélité mikole belé bolanda ki biso to zela kata masolo na moko to solemi na masolo état spiritualité les ali bongo papa soni boyebi ye aboya kaming ba église ezali a la kati ya mboka na biso Congo aboya kapé mingi misala ozo sala mala ndenge na ndenge ya mona ki réellement que misala tambusa makati ya ba mindele ya boya kayango ya linga beaucoup plus que peuple moyindo moto moyindo azongela bokoko na ye
moto moindo ayeba ba valeur na ye, moto moindo ayeba kobatela la culture na ye, moto moindo ayeba ke avant que mundele akota la kata mboka oyo Nzambe ayeba kai na manière moko oyo moto moindo pe aperda yango kaka po na koyamba ba Nzambe ya ba mindele. Alors aprometa ki pe lisuke bingi mingi tobeta masolo na oyo etali comment ko sunga pe bande ko ba problème spiritualité ko ba maladie ya ndenge na ndenge kanga yo esila katela bo moina yo ba problème na ndenge kanga esila katela bo moina yo Papa Soni asia fongola ki Gilbert ki actuellement a comme ko salisa pe ko sunga mo to ba problème oyo kanga na ndenge ya molimo et pona mo kwalelo to ko beta masolo na to luka pe to tala parce que to beta masolo oyo tellement ka molimo to ebaki d'abord spiritualité et physique et aka appui mais dans le cadre de la spiritualité tout le monde a tout le cadre physique auto tala lelo oyo Kinshasa eza se kozinda Kinshasa c'est un problème hier le rappel ngamba muso za chef coutumier alors balanga muso ma kasa betaka toujours c'était qui azali muto asimi spiritualité azola da voix na nzela na yemoko mais côté le Kinshasa makambezali ko simbate Kinshasa se kozinda vula muke Kinshasa zidi est-ce que ba autorité mboka ba sili mayele ou réellement que ba ancêtre na biso ba bwakisi biso bali ko tout ça abali ko sunga biso tele bazela ba autorité za ba pour que tout monde s'akisha ça yana ba ki lelo oyo to betale masoto eba qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout changer notre image ya Kinshasa oyo beba est-ce qu'il faut tout recourir kaka na ba ancêtre ou to bitala biso musu to tambisa mabe lelo oyo ba chaque coutume baza ebela kata mboka oyo ba rejoindre zali ko bima ko botama est-ce que ça maile musu to ko sangote que tout solliciter la cadre de la spiritualité pour tout taper ma calcite mais il est là pour payer ça pour que tout le capé tout avancer nango moi mboka Papa Soni mbote to il pas na yo. Merci ming Papa Alain et sengoza ya komona yo lisu na tongo lelo et sengo nanga eza ke nazota la ba histoire na bango nyonso o basala nazomona na mukanda na bango tamba komi histoire ya David bazolo ba David azalaki mutu moko awutaki na zamba azalaki mobateli na kati ya zamba bani mobateli bampate metango David abimaki na mboka na ville abimaki na ville David aye komona eloko oyo etungisaka mboka ezalaki elombe mo bandai ko benga e Goliath selo bango tangu David bango bazokima Goliath mais David andimaki kobundana Goliath tangu Goliath David azobetele selo kobundana Goliath tout le monde babandai koboya kondimate David akobundana Goliath metango bitumbe yaki Goliath David abundaki na Goliath David akoyesa Goliath ngape premièrement bitumba na ngai lit na ngai pe mission obako bapesinga ezali église kimbangiste kiangani azobima lokola Goliath ya Congo nga lokola David quel que soit dimension ono subango bazomona grande église kimbangiste na okoyesa église kimbangiste année oyo parce que pour ezana be événement ebele esalami concernant église kimbangis Papa Alain événement liboso Félix a nommé journée kimbangu comme férié a nommé ngona 2024 ba comme si ngo férié ba fête wana le 6 avril tango basilisi na butu na ngomvula ebeti ebomi bat na monga fula septembre mort le 6 avril. Tout ça, la deuxième année 2025, na des bonhommes, mais qui toujours le 6 avril, et venez mettre ça dans des bonhommes. Ceux qui va arrêter ba bêtises nyonso au bazo linga ba adoré kimbangu na mbokate, Papa Alain 2026 tozana yo otal événement ni ko salama pona église kimbangiste. Pona bango naza prêt na fungoli ba sujet ya kokwesa lokuta nyonso o bango batonga eko ya nase. Voilà. Merci beaucoup, Bolani, Papa Soni. Ils allaient aussi, comme nous l'avons retourné, parce que, dans le sujet de Nabiso, ils allaient vraiment proposer, mais bon, monde a maman attaque l'église qui m'a dit, c'est Papa Soni. On a toutes nos questions. Vraiment, nini ya mabe oyo au monde dans la carte l'église qui m'a dit, c'était au tilelo oyo, télémé la cabane la dernière énergie. Papa Alain, eloko o eza ya mabe, nga na yebisho bien e bandela lobi nazalo kola David, nazo bundana Goliath, Goliath ezali église qui m'a dit. Et là, on y est l'église qui m'a papa na web so bien ezali engagement pe ezali préparation ya Belgique. Pe l'église qui m'a c'est fondé par Bateke na Baumbu. Donc on dit ba chef coutumier Bateke, ba chef coutumier Baumbu, on dit ba semer des troubles na ville province à Kinshasa. Ba ngonde bazobuka mibeko pe mibeko ya coutume na biso. Papa leso ki batebele ba yebagate église qui m'a etongami Bateke na Baumbu.
basali yango na mundele na bango nyonso bazalaki bawumbu na mboka bakoko na biso. Kinshasa oyo topesaki bango mabele oyo parce que bakota na baprovince na biso te batonga nde awa biso tokolongwa na province toye na biloko na biso bango balongwe lipa na bango na biloko toye kokutana na bango na Kinshasa. Mais kokamwa tokomi komona lieu de rencontre. Lieu de rencontre ezalaki place commerciale o biso nyonso na bango toya kokutanaka. Eza mabele na biso tobuyaki bakota na baprovince na biso. Biso bango bazaki bawumbu na biso na mundele na bango nde bakotongela biso na bango biso nyonso bando benga bango nde basala muza. Mais tango bakoti na bamboka na biso babluli bomengo na biso babandi koboma bakoko na biso na volonté na bango moko. Basali opération na bango mibeko toyoka na bango na Kinshasa ba respectango lisusu te bakomi kotekela biso bakomi koteka mabele yango okomona mutu abimi na mabele azoteka kota ute ebite de semer de trouble ya mboko nyonso ya David Matadi Kibala avec na ndeko na ye Kiangani na Félix Oto kanisa kaza mwana ya mboka koiko ede mboka pour ça fait me banquette moko ya vrai to me ozongisa Kongo na spiritualité nango normal ezonga no parce que église Kimbangis ba fonda ngona bateke na baumbu mission na bango ezalaki soki mutauti na intérêt ya kuti Kimbangu awazo renier oye abatali soki Kimbangu oye abatali sio Yesu ok biloko o bango batalisa wana eza ya biso te ko fonctionner ata mukolo moko te. Net na utola na chef ndeko moko chef coutumier moko alobi na TV alobi no ya zota mana mayaka na kingo ya alobi spiritualité neza mayaka na kingo ndeza chance partout yango chance na ye na zoto le singa loketo po mutu sa tamna singa loketo ya tambola mayaka na kingo bata même action abeti alobi no liboma na otrete maboma me maboma na fo bazala ba innocent soki oza likambo yebi fo tubela mais mutu aza liboma mutu so aza liboma raisonnation normale te a tubela ndenge yango batika mise en scène na bengi bato nyonso baya envers ngai tozo sa spiritualité na biso ndenge bakona biso ndeko sola na mbula ndenge babande sola na banzete ba mai makamunga na zo sola na ngo na mabele baya to fanda to meka nini akosala mais pour l'église Kimbangis papa ale lit nanga ezali akwesa ke église Kimbangis parce que fondation na bango eza Belgique mutatonga kango baza baumbu jamais moumbu akopesa biso mibeko na kati ya mboka na biso jamais moumbu akotekela biso mabele Moumba tana droit côté kama belete. Ozomona même lelo des ordres de coutumier na ville province de Kinshasa. Bateki okuta chef coutumier ateki lupango moko na 2 personnes. Mais batwana bazali boso à tribunal ya l'état bazo samba. Mais okuta chef coutumier aza libre de muto simba ye azate. Mais ok na kati chef coutumier tanga teka ki mabele na cadastre kenda ko mesurer mabele wana cadastre ebile ki mabele batekela ki Jean mais ka cadastre na babenge suka mabele na batekela su pie cadastre ke ese za kopra mabele basalaka do yango to sengi na bango mibale baluka solution batikela biso mabele libre pour mabele na biso efongwama bazomona bamvulo ebetini obuto beta na n ona lakisaki ona ebisio bamvulo eze ko sala ba dégâts basomo to bandi yango na libanda parce que bato ebele fu ba mona na libanda explosion ewe ko ya awa to ebite so ba protéger ngo mkoloni 30 jours ambula eza préparé na pesa bango ka 2 mois soki ba yete Félix a comité que équipe nationale ekomi awa te papa Alain bo pesa nga faute te. Voilà, nalandi yo na bokebi tozala papa Sony to beta lebing master o itali spiritualité to me rostone siko par rapport au tali Kinshasa parce que na mon surtout ko tali kambo ya église Kimbangis c'est déjà exaucé temps et belé puisque TV zali kambo temps mais tout le monde dit que bitumba no zali ko bundisa église Kimbangis c'est la dernière énergie dans souci no zali ka que église Kimbangis c'est ezala tena mboka oyoyo ou bien église Kimbangis c'est exister la manière moko ko respecter ba culture ancestrale la biso bango soki ba ko résister na mboka oyo il faut batike la biso mboka na biso libe biso moko to diriger spiritualité na biso moko nde sala musala bango baza pona bateke na baumbu o bapaya o bautaki libanda basala makambo na bango na ndenge na bango batali libanda mais to sengi na makambo na biso mboka biso moto wana posa to volant spiritualité na mboka na biso e démarrer na mboka na biso. Tosenga la bande de ko boza bosema la église Kimbangis je crois très bien problème ezali ko engager beaucoup plus papa Sony bozola na ndenge ba allégation to bimala monoko na ne faut pas ko luka ko benga mona mboka Alain Dewa pour na retourna ye c'est papa Sony d'ailleurs ba numéro papa Sony yangwana so benga directement bo solo na a ko répondre bino en rapport à ba question tout au boko tuna ye nazo ce que c'est pas non papa Sony oti ko attaquer ba chef coutumier ya bateke na ba umbu. Or, na kati ya Congo, chaque tribu azana esika o Nzambe apesa ye. Mupende azana mabelene na gungu. Mongole azana mabelene na kuna na Kwilu. Mumbala azana mabelene na na Kwilu tope na Kwango to loka po muyaka tope loka bandi kumsusa ba ya ba sengele bazana tope loka bandi kumsusa be kol musuba ngal ba mabele o Nzambe apesa bango.
Kinshasa ezali mabele oyo Zambe apesa yango na bateke na baumbu. Yao likambo nini na bango? Papa Alain olobi bien alandi yo bien. Elo on a na rappelo na eloko moko. Bande ko nyonso bolanda nga église Kimbangis. So bozana mutuna ko tuna numéro na nga ngo wana. Bobenga wazana posa koya aya ayoka siko message eza nini. Mais botika o déranger Papa Alain azana problème de mak mutu aza mutu très makamu nyonso nga yo na bimisa elongi na nga o aza makasi o aza na force o aza monika aza na puissance akoleka nga akoma place nga nazali pona ndima ye. Bon, Papa Alain po na makambo etaleli bateki mabele polo ba mabele za bateki na so ezaki mabele bateki na baumbele akimi ekota da bandaka. Parce que soko tali lo bateki na baumune bango bat ba okamba Kinshasa. Bango bat bazana présidence na Félix. Mais wapi siko yo réalité zani na c'est mais muteke na Mumbu c'est comme si aussi baza aussi négligé pour la baisse tu ambo capacité même gouvernement ta muteke abima to ya Mumbu abima Papa Alain David Matariba la za député azana parlement provincial amateka mabele azwa mabele wana ba eso mabele bateka yango héritage ba kokola bango koko ne nani na ba Mumbu bateka apesa bi te na yebiso beza place commerciale totonga comme place commerciale lien les rencontres mabele za biso mais yayo na bia yayo lelo oyo so babike mundu tazonga na mbuka ne papa soni okanga bisaka na okozonga na province na yo mabele nzamba pesa yo bango so babike pour la bango mabele bango bakotika la Kinshasa ya bateka bango sala yo zuwa pour mona bango bazosala bakotika la wate ba misuba okatsa Brazzaville bamisuba okende Gabon bamisuba okende Nigeria bamisuba okende Tanzanie bamisuba okende Maroc baza ebele awa to sangala dia to koma ya moto politiquement problème ezani papa Alain batikela biso nde mabele na biso libre mabele batekaka te mabele na biso ezana ba norme nango se ba respecte ba norme to vanda kimia Papa le yo lingi to bebisa Kinshasa to beba ngo biso nyonso mais kota le Kinshasa ngo tozolo bato beta tout le Kinshasa ngo pe voulait comme ko bebisa Kinshasa c'est quand le colonialité bon so toleke mingi spirituellement to ko lobani en rapport à Kinshasa est-ce que ba autorité ba dozala incapable ya ko bimisa mali pour la bota Kinshasa ou ba ancêtre ba boyi ba autorité pour ça musala malamu te biso les problèmes zani ba ancêtre ba boyi kondi to bazo memina Kinshasa parce que bato baza ba connexion mais ba Daniel Bumba baza ba umbuti mais bande ko Félix Lombo ba umbuti limité bango bavana eza quartier baumbu Daniel Bumba moumbu lelo zo bengo lobino mabele za na maboko mabele za na maboko ya banani bato binyo so benga lelo gouvernement so benga lelo ba ministre ba ministre ba premier ministre banani kendo tuna ba election ba village na bango yo mona lelo kendo tuna meme bazo benga so ba chef coutumier mingi baza ba zombie bana ba kuma ba chef coutumier na mboka utuna bango ba village na bango eza wapi lelo lobi bien ke ba pende na web so clairement Papa le ce que biso to ça ba maléré le Papa le botika o matara biso tension pour parce que tant bozo provoquer biso senga biso que to bimisa makamno se bata po nga soni style o moninga na zana ngo na elongi na nga o le na bimisa elongi na bimisa elongi na nga te nga na camero na zaka bilongi elongi na zaka motana okene église Kimbangis tano okene église des noirs funa se masquer lokola bango na kota place bango bazalaki parce que tango na kote pa na bango na comprendre bango ba ko ba senga c'est ba réalité na moni. Donc, et là, kozo mona o memba Daniel Bumba banani tout. Ba mise en scène. Ba umbu na ba umbu. Ba ko dirige mboka biso te. Ndeko nanga tilomba ke na kananga akena mbujima a premier tour akendaki banzo ibalandaki. Eza c'est que bango bazo bomba. Deuxième tour akeni na kuta nango. So kotala troisième tour sur la mabele biso soke lukani. Biso to yebiete. Na mabele biso baluba c'est parce que to yebete parce que ngana chef coutumier na liso ba ancêtre. Soko okei kuno kutena événement ngana vanya na osekayo. Parce que tana obengo ke yaka tite to bandi ko luka yo bandana no zui pouvoir ti lelo yaka to fanda to solo mais la kolanda mukolmo obete masolo baki bozo sala to beaucoup tala mokozi mboka eza bato bazanzinga zinga les baza ko intercaler bino ko accuser direct pourquoi parce que oza muta spiritualité mais peut aussi ko kende encore plus loin même la ndoto mokozi mboka mokozi to za besoin na yo est-ce que papa le muta malade nda lukaka munganga luka muta malade te au moins de mais mais la question tout te mais là oya meli mais yo moko sala ba recherche ngana sala recherche ngana sala Félix recherche te appelle no pe commis déjà ngana ko sala recherche te parce que eloko ngana oyebi so Papa le zana betolo mo le solo mo ke pour comprendre place biso to zali ke to yebi secret mboko ko leka même var bango bitumba ya Congo e bandaka ne poka chombe na discussion des ordres ya chombe na Lumumba de bandaka bitumba ya Congo siko tangu lelo to komi po ba estroke biso na Congo batilisa ka bato ba estroka biso na Congo Kabila o moko mona Joseph Kabila ba benga Joseph Kabila élection à tour à liboso population ya Congo e boyi Kabila ko bima président de la République ya Congo te Kizenga o moko bo mona o Kizengo o cimetière nezala ka rejeté
abaye bakate pour ani maintenant les a rejeté kizenga babengi akene États-Unis d'Amérique place bakenda les raconte bango des États-Unis d'Amérique place bakenda bebisa bakamba ko les États-Unis d'Amérique ba yo États-Unis d'Amérique ba kizenga yo kozonga ayebisi ba congolais bo voter nani bo voter Kabila. Donc Kabila oya fingaki Rwandais abengaki étranger mais ye moko azongi na mukonga amati Kabila na nini na mukongo mwana na biso ye bat ba voter Kabila komi président nini Kabila sa sabotage na mboka Kabila tango alongwe akei tomoni awa na élection oyo toleka awa ndeko Tilombo Martin Fayulu ebisi batu bi alobi boke na élection te tout le monde baza content bandimi Martin Fayulu ke na élection te na ba député na ye makambo nyonso bana Congo Fayulu atika bana Congo na kola na area mema bango tina area atika bango na area bimi ye mo kabima na parlement ye mo kabima député ye mo kabima président de la république apesi ba candidature nyonso lelo toza wapi donc Martin Fayulu ateki biso mo lelo atana États-Unis kenda ovanda donc lelo o record raconte au moni Félix Bagesa na Kagame biso bato lobaki yango nga lobango na 2022 tant on a lobi makamba ya José ya raconte que na bango basala ngo dialogue na bango mais lelo oyo bageni makosanga na États-Unis l'équipe sont na pouvoir ils ont la puissance moko te mais na mina me papa Soni o malokam makami po lobaka hein sokotala yo boye c'est comme si on t'a vraiment le cas makamba mais pas le makamba lokuta mais mingo lobaka yango depuis salamaka te papa là parce que songa la yaka nakoma besoin de makambo lobaka ezo salema kape ezo mona naka mais kotala oyo Congo ezali ya yo Congo ezali ya ngai Congo ezali ya ye pesa makanisi nini oyo sécurité to sala pour que to Congo ya malamu makanisi nanga soko lingo zongo papa Alain eza makanisi ko bimisa na média te eza secret ya mboka nanga eza secret mabele nanga naza na posa bato bakamba Congo bamona ke baza bilombe ya Congo baza na posa bato bakamba ko bamona ke baza bilombe ya Congo dialogue malamu eza na ko vandisa biso na ba église kimbangis na ba pasteur to vanda poto sala dialogue malunga poto mema Congo ekende liboso poto pesa bango be instruction batambola na lolenge ni ba otambola mibeko na mboka na biso bato sa yango baza na droit ko balisa mutu te baza na droit ya côté ya ko signer parcelle de mukanda moka lupango te to ba na droit te ya ko kota na makambu na biso to ba na droit ya ko vanda libanda papa le na makambu moko oeza makambu yota la Congo il faut yeba eloko moko Kinshasa oyo to yebisi bango clairement soki bazongi na spiritualité na biso te tozo panza Kinshasa tozo panza yango biso to banda mbango to tabana ba okima biso ata mai etondi to ko flotter na mai po te bigeza mabele na biso mais bango baye bango bieke soki mai etondi ba osila bango no sana kata mboka parce que yango moni to tie toloni da béton na se o ezaki mai etondi partout ba wasa medane azubuka banda kwa bato abuka ngona to tati na soka sisa batonga na banzela na bango basisa batera se na bango basi ozomona ka mvula mukeso ebetsa wa ba mabulu ezo sala ma partout na ba prince eloko to sengi na bango to lingi to silikate ndenge to yebisa équipe nationale soka batie makolo te papa aleke équipe nationale ke beta ya kobuka na ba bukana ya uzaba shock o bakata penza bal bakati bal bela bakomoki makongo na musika po parce que awe za suteke na batama do ana komo le bango penza vis-à-vis no démontrer mo kili penza ke vis-à-vis spiritualité te nanga ezo contrôler monde peut contrôler Congo souci non vraiment zali nini souci nanga ezali ke na tous les domaines il faut ba to vanda to sula ba avantage ya bana mboka etika na kati ya mboka do ba droit ya mboka faut ezala respecter pour l'intérêt ya population na biso ce que to moni population ke biso to komi ko ba droit ya population eza ko comme on na normal et kenebe papa Alain parce que ozo mona ba ministre tout ba député tout azozo mbongo na ville na mbongo ya Congo mais aucun place moko a investir mbongo na mabele na biso bezini nyonso ya Congo yo tonga malibanda mobuta tonga izina ba Pajero libanda ezina ba Masaradine libanda Joseph Kabila tongo niti libanda Félix Pazo tonga ngo libanda na Rwanda ke signé a contrat parce que biso na Congo ce ko avantage ya Congo ezani avantage la population na biso ezani to tikela ka to koma olela c'est Félix tango zo signé ba contrat na ye ne batebele émission liboso to émission to sala kino na sala ki yango parce que via bato ba benga ba tuna ke ba misu batuna mituna ba lobino ndenge ni bino bolko mona Félix bo attaquer Félix ne biso futa attaquer Félix bango ba yebite tio bomba na te ngana bomba na te makambo ngana osala ngalelo soki soda mo ko za makasi police mo ko za makasi pusa na pembeni ngati ba pusa na pembeni nga parce que nga porte anda kunange kanga mangate banda tongo tu ponazana Kinshasa na ba place to ba crime zo sala menga la libanda na vanda libanda so mutama makasaya a to tala ngane to buna ngane to tasukina nango akoka parce que eloko na yebso papa Alain o ba ancêtre ba tomboki o ba ancêtre ba siliki na mabele na bango droit ya population eza rejeté donc okoya obandi ko buka bango bandako batu wana neto kena paka du minute batu basana balabala
na leki na kuti bateli bana ma miso kitinga na bandi olela ti parce que tanga na olela nga na bandi olela c'est que baseli ke na sala nini te na sala nini parce que mbula na mupepe nde koya mais papa Soni partout bazalaka na mokili mibeko nde ezalaka likolo abaka mutu moto za likolo mibeko lokolo zala na sikano na ndako na yo ozwe loko tiki obi eloko muta simba te soki bana ba baby si ba chanyo mesika yo ozana sengo te mais ko tala lelo oyoki ba les sites les ali réservés ali sites ba sekre ba vendre te ezalo ka site on atra site sekre ba tara ya train eta mo la bisika alors ba pénaliser intérêt public likolo ba tumo ba ko vendre la ndinga mutu makasi pe ba to yike c'est comme si Jean-Pierre Bemba sapesa ba mbongo depuis kala yo kakango te le ba tika ba vendre ka bonto be ça intérêt ya population be ba likolo ba tumo ba ko vendre les sikana l'état sala bomoni mabe asala mkito bomoni mabe parce que bolingi réellement l'état sala nini biso eloko te sekino papa Alain l'état toyebi ete autaki libanda ekotande balwa na ye ya buzoba awa na mabele biso bengo bazwa buzoba parce que loi o bango bazoya nango ya kubuka o topesaki bato wana mbongo bato baboya ekobima bato ati babandaki nanu koya kovanda bisika wana l'état azalaka wa po Kabila longwe l'état kaka moko Kabila azalaki na bango ne bango batikali wana Félix pe lobi akokende na ye kake kilo na baosana nini baotikala wana ozombo mutu akoyesu bakoyesu na ba système akoya ko système na bango bato wana bavandi na place wana banda kala bavanda bisika ti babanda ikotonga etala banda kumtu etonga mi place wana tangu livre pasteur po batonga na banda bazwaka ngo na l'état ozombo tangu bazwiki bake po tonga lupango lelo sombi lupango po tonga ozwa mukanda epa na bango autorisation de bâti so autorisation de bâti ngo tango ozwi yango na maboko na bango otongi sima na bango mabaliko bayeko buka susu. Mais tout ce qu'on peut des autres, makambo na utoyebiso makambo ba chef coutumier, ozo mona ba chef coutumier ya bateke ba umbu do ba mebito des autres na mboka. Makambo yango po chef coutumier mo umbu ateki mabele na batumi bale. Mais bazo samba liboso a l'état, ye chef coutumier za libre atambola na za libre za ba police ba okengela. C'est que magui ezo te pa bana. C'est biso ko futo bunane na bango. Parce que po ba sala semer des trucs beza bango. Po public mutu oyo papa moko net na biso ko moko. Papa bandako babuki awa na betani pembe na betana tribunal nzela wana buki bandako abatu patata na bandako na tonga malelo bango bakansi bilo ba sande nde aussi sambutage na kishasa papa to bakisango swa olexa wow to bakisa swa embouteillage please voilà bandeko la ngai kulanda papa Soni esinga muna mutu sa ba analyse da baloba na ye na ko sabinote tanga za koloba tuza baloba na ye to analyser yango de l'autre côté kabla miko analyser bandeko basa lokola ba paka juma wana l'état congolais tabazo tonga ayebi bango bato ba contre bisikana kanyaka pesa maka meska bata ba commune ba pesa ba kanyaka balia ba kanyaka kaka bato à l'état et comme muso tu koloba awa chaque coutumier attaqué parcelle est-ce qu'il y a deux personnes bato bi bali bazali ko samba na l'état chaque coutumier atikali kibia parce que les kamola kanya kanya ça dit que tambouisa pour que babozo bané salema donc l'état est moko komi ko koma moini la population na de l'autre côté aussi faut te la paix hein te misonga sima to mona makamsu mutazo bakali bakampamela pambalate kute ko interpelle ba konzembo ka bota soba pourquoi bazo ko attaquer mais c'est que ba zinga la bino en tout cas les bazo pesa passe pour que l'état asa musa malamu te to me ko analyser maloba papa Soni alingi siko la l'état congolais oyo lobi ke yemo do pesa batu bisika yemo lelo ko buka batu bisika wana s'il faut maintenant opesa bango conseil spirituellement pour que ezala matérialiser physiquement maloba no ko zala nini ya malamu maloba nanga ya malamu ezani papa ale eloka liboso batala na ba fait oyo ezo réaliser na mboka tozana ba erosion nzale koti na mboka passe koti na mboka parce que pour totambola na lokuta na parler du peuple bakomo mona mai komo tonda David mbule beti amke bamoni mai sanini etondi siko balobi selo bango balobi non oh non mai o ezotonda oyo ezali to buka bandako onde betonga to tonga bateka sa minene eza mise en scène omoni kama ya miso batapaka tu manenge leli Maya misu ya batu nyonso ya Congo ndenge ezolela partout batu baza saboté partout baza humilié partout batu bazo nyokama baye babe ba olamuka jour musu na tongo bakuti parlement nyonso maya etondi na kati parce que mbulo bamoni libanda o batu to bamoni libanda balinga te esalama awa po parce que toi après ya kosala ngo parce que biso tokotika bandeko na biso banyokama te
ba souffrir te to mona to le kakabo muneti nga atambola maka papa le même na moto na tambola policier soda o mikanda na bino botie na balabala bozo te kango papa le soko kutani nanga ozala moto o te de ville nani soko mekilo bina morgue ba na morgue parce que makambo nyonso fo eza na ordre oyo bimisi otie na ordre bato bazosomba bato bazosala me makambo yako brutaliser ko botolaka ko violaka ko boma Daniel Bumba azo violer ko botola banda kwa bato ko buka ko panza Félix azawa azomona makambo na sinatique ezo te panani epana ye soko ba province biso Félix azoke lukani biso ne biso to saboter est-ce bato ba saboter na paka baluba na kati bazate baluba bazali bato ba saboter na paka juma bataba ndu bazali bataba ndu bazali bataba kompe bazali donc rayon wana bato bango ba saboter ça ba congolais bato ba kutena ba village bani tango to yaki to ye ke to yoko vanda na mboka na biso na mabele ba koko na biso mais to yoko kuta mabele yango siko ntoka neta na maboka ba pa na bato linga ba maltraiter biso siko ba kolombo ba pa ba maltraiter biso l'état salani siko pour la balde koloko la paka juma un exemple si c'était vous papa Soni responsable makatini ko pe c'est sikana pour que l'état sala de manière que ba mabota na pe ezwa kimia avant les mécaniciens ya ko sala apesa bango bisika engomba apesa bango mbongo na maboko na bango mais fiske place nyonso bopesi bango esika kotonga bopesi bango bambongo oyo kosengela bango ba moyen ke basa nene batonga pote mabe kota te parce que Daniel Bumba na landaki alobi batuni alobi Jean-Pierre Mbemba na Daniel Bumba balobi to teli bango maso ofele bazonga na village mais makambo basa neza mise en scène biso to yaki bitumba ba ebite to yaki bitumba batana ba okende te ezana esprit to kocha batana ba okende te de biso atozo nyoko la biso to bimate to kovanda awa po parce que biso pe to kufa te yone mto kufa otika biso ozombo to sana capacité ko kende ka to kende na paka juma po parce que bango ba yebite mayo to ndanga na de bonhomme ni te biso to kende mayo ngeke kata na te biso kende ko solana basite ba yesi to bui solana bango nanu papa Soni yo solana bango nanu yango ne na benga kiyo oye ndena bandi ko bloba na yo makambo bansete basengi parce que non pour na tembula ya 30 jours ezangate bango nde bato bache pote basuki satembe boko sala ba prière ndenge na ndenge mais soki ambula ebandi ya 30 jours soki na limwe ana même na ndako na ngana bavanda te parce que na okende ba place au même atayo papa le obenga na te fo ozwanga sute na bosa pe na libota dona bosa ndona ke pena na sali libota na yo po bosa na sali na ko sala explosion po bango ba ko sala protéger par ancêtre na biso par ancêtre na ba bomba bango na yebisa ko même mso to sana ke ba innocent ba ko sala sauver omona penza bato bazo pona mabazo sila ndenge omona mbule ya kuboma ba innocent to mbule bomba ba innocent te kuboma ka bango moko donc eloko to yebisa papa le poto yokana bango na bengaki na yebisa ko clairement nazo banga mutu te tala caméra kasiko po boyokana po kimie ezala po to pesa esengo na bayimboka esengeli spirituellement nini esalema eloko nan tosengi bapusa tofanda na bango tosola na bango banani ozala bango lelo tozana posa na gouvernement mobimba toponi mutu te parce que des autres des ana coin nyonso des autres des ana coin nyonso des autres des alliés de to bengi tout le monde de tous les domaines tous ana problème na tous les domaines za chef coutumier onga chef coutumier mais luko ye baba koko no ba utaka wapi babimela wa aboko maka ndenge nini ngano yebso na lobilo ba umbu bako diriger biso na mboka te ba umbu bako mosala kola batia biso bakolo mboka panzili kolo baumbu bakomika kopanza kosa n'importe quoi baza baumbu mais ba Daniel Bumba no baza baumbu congolais na kati azate congolais na kati azate papa le soki Daniel Bumba lobiki ngana congolais ala kisabiso village ba koko na ye na village na bango place ya chezaka place ya vandaka nda to kokuta tanda ko moko ya tongo avanda kuna ezala te ba onso ba akali banda ba to akali banda kama bila lubaka yango ozala mboko zoko sala mais la village de ozanga ata ozala mbongo ebele bisolo ebele mais na mboka na yo ata toilette pa mbotongi te ozoke ko soma ba appartement ba immeuble libanda mboka ozola ça peut bolingi pe mboka ngo te tango mususu Martin Foyel alobinga mutabandunda Alex biso bandunda za côté ni atonga nini eloko ezate azana États-Unis d'Amérique akivanda batonga ka libanda bango kali ba congolais te papa le donc cop mo basala ki na tous les provinces ba infiltré même la ba infiltré basali bato mingo zo mona baza pemela fait ba infiltré IDP c'est ça mingi na ba infiltré Palu et salami kana ba infiltré parce que moi na mboka peut-être fatonga na mboka na ah mais na village na bino na ndako ezate kyo ata ata toilette publique apa motonga te ata toilette ya bisobe apa motonga te ovanda kuna te okoma pe kuna te bana bandoki
ba wana bizengi mais risiko bango siko ba tolongwe ki tolongwe mboka to ye eloko ba yele eloko bato batone sa bango ba ngo ba yebite tolongwa te omoni soda bazana ngo baza muke to fina bango. Alors talaba ko autorité mboka pour to luka sengo to luka kimia bon ko bolingo bonde ko ezala il faut to sala nini sikoyo ba arrêter nanu opération so ba papa na uta ko yebise eloko moko avant batonga banzela ava batonga ava bapanza biloko ya bato na bengisaki bango na maleme to baya basala nini to solo na bango papa lelo na lobaki bongo soki ka basali na teti baolala pongite baolala ki bavanda kimia te makambo yango musuku ozala négociation nyonso bakoluka na bananga na Kabila na Félix baluka ba solution o guerre sili na est bazokosa ba population ke guerre sili na est mais on est mise en scène batika kosa bandeko na ngai eloko na osenga na bango naza na posta secrétaire yo moni je kwa bien azalaki ta bimaki pe na bandeko nyonso o boluka ibokuta bo bandeko benganga mutu na disposer secrétaire ye moko azongi yenda ko yamba bino numéro na ye na yanga tozo disposer na télévision bo benga to kutana to sola awa boya sikona pesa bino makambo spiritualité nanga eza ya kofungola bozana liboma na ndako bozana maladi nini bozana problème nini ka nini bozana ngo obalaka te nini te maladi silaka te boyelanga bakawana boya bakana po parce que nayebi ke makamba mabala ekoti désordre pa bateke na bango de bakoti ma désordre na bango batonga lokuta na bango wana desali ke mwasi omona mwasi ba diverger ye mobala komo lukambo pa bala ye ezosimba sote mabala da se bala mada na Congo kala omona mwasi na bali babimaka da banda kala bakuta na déjà or ke bango balobi ba ozela ba pesa bango mbongo okay libala tango da mwasi na bada basanga basangisi danso da bakomi mwasi na mobile libala yango wana siko yo zo senga mbongo mais okay mwana déjà si déjà couché dans mobile wana ba yebida seka mobile wana mwana wana ozo senga mbongo wana aza diverger siko zo buka nde mibeko ya kritika bamboka na biso pe mibeko ya nzambe ya bakoko na biso yango wana eloko to sengi na bango Félix ozo landanga bino nyonso ba ministre tout bozo landanga moto alekinga na makasi na mboko azate bozali bapaya bino tout bosalelaka mondele bosalelaka Belgique boza baumbu partout bozu makambo nyonso minduki nyonso boza nango eza nango eloko te eza biloko moko mike boza nango toboyi mvula 7 jours en vouloir monnaie na mokali ba événement 7 jours esalaki partout na chiso monnaie makambo 7 jours esalaki suko 30 jours ekobeta penza 30 jours plein ezate ke tokokata ta mokolo moko to kata to permis to kata to permis non toujours ko banda penza bandi le premier et que ça tient les 30 la photo mama swano ya chaque jour mbule obando beta chaque jour mbule bando beta nde poto lingi ke makambo ane sala mate Daniel Bumba bo raité na makambo na bino ko buka banda ka batu Jean-Pierre Mbemba Lucas solution pona batu na yo oyo otena balabala bazolala na paka juma lukela bango solution. Voilà. Tous en a posé la solution immédiate au monde à bango. Tous les canaux to kuta bango bazana bisika. Mais surtout les qui to kuti bango sur na bisika te en tout cas un mois aussi la te. To banda musala pour na pesa ki bino 1 mois 2 mois équipe nationale Chancel Mbemba na benga kiyo. Soko ozo kanisa ke makambo to solo la awa eza mise en scène c'est que faut tika bal na komba Congo kotamba so na komba Congo te. Soki ke bokomona ke bokotamba na komba Congo c'est que boya to vana to solo. Soki boboyi c'est que boluka kombo mususu j'espère mondial tokende facilement soki bole baye tokende mondial facilement to beta pe to sala pe besfula pe kotika la pe kombo pe kotika la pe na Congo ba koma ba mona pe ke eloko oyo lelo ba jouer ki moi ki basala ba so ba médaille po parce que jouer ki moi ki abeti bal na Mazembe avant dakala Lubumbashi atungi na Lubumbashi do asali ba evre ne wapi na Lubumbashi na ko na pour tout trésor do bazana 1000 chances ya kosengelo ke pa bakoko na nzambe asani ni ayoka mpo batonga na mabele na bango do baza respecter na mabele do soko tali chancel Mbemba lelo azo beta libanda mazana médaille moko te ya champion epa na ye notali nani Joël Kimwaki azana ba médaille oyo ya champion oya meme ozala fan na Joël Kimwaki te naza fan na yete naza fan ya mboka nga biso do kumisaka bana ya mabele na biso do bana o batomboli lu critique na biso futa pesa bango pe honneur donc la ba Joël Kimwaki teli ya Jean lelo King Kester mené à lobby noko akomi mokanda sengi na sombele mbo esa histoire Kester bandai ko beta
bampika na biso bakomba umbu bakomba konzi bakomba tikela biso zamba na mbongo esa makambo kesa lobeza makambo lokuta yango lelo ezo sala malelo. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de côté appeler siko secrétaire kota to me kontane mu avant que to zonga ma pas na papa secrétaire voilà siko to ye sika na papa secrétaire to boli de papa Sonia tu ko présenter awa. On est mal banni to papa Sonia tu ko lo bala. Ngi me kosana mo analyse bouquet parce que il y a beaucoup plus d'administration. Synthèse de Kostanya surtout. Na pesi bino merci pour na kwa kodenga parole. Mais kolanda union surtout papa Sonia Zoluba. Na banzi na bamboka na biso so boke bokila. Bozo ko ka bomania mate. Bayaka kozonga esika ba mikolo bazali. Kotuna bango me ndenge ni banda to koti 2 jours 3 jours to ko ka bomania mate. Ba mikolo wana bazana ba principe. Bazana eloko oyebisa bino. Parce que ba osolandi na mabeli. Bazui mabeli ba pesi bino ba lobo kenbo bomania. C'est la même chose place au Sonia Avandi azo représenter ba koko wana. Loko lambo kezo marcheti. Loko lezo simbati. Ya yebi secret ya bokoko wana avandi sika ou ba koko batiki die pouvoir wana. Ba mekanan ko ya komona comme ça maloba o ya koloba. Yango ndi kozongisa mboka na marche moko ya malamu. Yango ndi kozongisa mboka na lignement ya malamu. Parce que on surtout tout le bata toke gauche droite. Toujours mona ke mboka eza rempli na bapaya. D'accord. Maintenant na kozongisa mboka sikoyo ke totika la ka ba natif na ba natif nana kozongisa. Mutu moko azate parce que batu nyonso awa baboya bokoko bakoma na kimondele. OK, kibokoko obiso tozoboya. Mabele oyo elobaka. Mabele za makambo ebele oyo esengela kiake eloba pona Congo pona kofungwa pona kofungwa ya Congo mais ekanga monoko pona nipo kimondele ekota ezwa esika tofungwa mandeni Soni étant que représentant ya bakoko azana raison ya kobenga gouvernement ki ba oyo baza disponible ou ba sepeli ko solwa na yepote mboka etambola malamu toza disponible to yamba bino. Voilà, moi, je suis ça. Voilà, on a les synthèses tout le bas, la passionné par rapport à l'Italie, appel des autorités à Mbouka. Alors, on trouve que les Cambodgiens pour la bataille des malades, des problèmes même dans est-ce que vous avez disposé à quoi un problème dans le cadre administratif du secrétaire. Bon, disposé à quoi un bon, place à côté à Bango et Kozalate, tu as fungula pe hôpital te po tozana mbongo te ki ya fungula hôpital po totu ya bango. Mais na tango akala, na zozongela ka tango akala. Na tango akala bat bazala pi na ba maladi ka obiso tozana. Baba na kokota na hôpital ni. Po na tango na hôpital les alarati. Kisi moko mbuma moko ya kisi moko mondele les alarati. Baba na osale la kasa. Baba na osale la mai. Mai ka mai otomelaka. Baba na osale la kama belu. Eza kisi mobimba. Pour ni tokozongela biloko wana te. Ça quand même l'expérience il y a autant là-bas produit spirituel pour pas se dire ça que ils la peine à récite. Ngana kozwa exemple typique yanga moko. Tant na zala ya ndako yo. Lelo so na beli lobi na beli, lilo na beli lobi na beli. Ko bela pe ya black ti donc ko bela penza ki de zomona ki muta zo bela. Moko mso abenga lobi na ngame. Ozo bela likamunini. Na ibiti problème ngo ezani. Alobi zwa kopo. Na kina ndako na zwa kopo. Alobi kindo toka mai na pompe. Na ina toki mai. Alobi simba mai wana yo moko. Kopesa ngati. Loba na mai wana ki yo mokeli o akela likolo akela mabili. Ti alobi ko kata mai oyo. Tanga na omela na bika na mela mai wana. Ti le nga bela te. Na soko yo na beli. Loba ke peut-être moi mutu pas bien surcharge moko. Nga bela soutien. Eza bokoko. C'est la même chose na tango akala. Bakoko bazokota na zamba. Mbisi zati nyame zati na zamba. Me akia lobi liloba moko. Mbisi zongi na mai. Nandi mayebo. Nini mbinzo. Nini tu. Ezongi ndenge zali. Lelo po ani tokozongi la babilo kanate. Eza mabi na nini zali sumu. Je pense que appel ya papa Oyo, étant que prophète, étant que chef de groupement, étant que représentant ya bakoko, azana un moya koluba pote mboka et bonga etambola mala. Voilà,
tolandaka ba partie négative te pour le bik a tomboki boye a sali boye tolandaka aussi makambo yo salima na ba réalité maloba malamu ebima kati ya monoka bato parce que na bik mingi bo profiter kaka to mona seleki abino ba koza mboka boye mais exact normal na congolais asilika za azwa kanda so azali komona esengo te tandis que esengo ko ko bipesa ma facilement aussi eza lokola bilo wa kolia yango yo bato soka nzala tango esiko kabula biloko la ngonga bato soka nzala yo be ko kabula ngonga na so bato basili nzala ndeko kababa to biloko bato basepela te pesa bato bilene na ngonga bato zala nzala c'est comme ça papa soli bazala besoin yango ba pesa ba congolais bilene na ngonga ba congolais bazala ngo besoin congolais lazala besoin nini azwa misala congolais lazala besoin amona sengo congolais lazala besoin nini azongela bonzambe na ese londenge ba ancêtre bazali ko senga ipa na ye ya moni que c'est to ba nganga ko peksa te ba église biso ba bindela ko mindeza mboko ko peksa te o catholique protestant ki mangi se nga alede wala ko pekisa te kule talinga ite mais le cas de bana munoko na ye yazali liso ba ancêtre aboli que c'est les ala bongo muna muto sika zali amika ko réfléchir amika ko tala depuis to bana banzambe yango est-ce que toujours kende liboso toujours zonga sima depuis toujours indépendance ba avancer zali ou bien reculer zali c'est que to ko tuna ngwala mais beaucoup de temps pour mboka ba paebe na tambo na ba Chine na ba Asie na ba Inde partout l'équipe partout mais tu constater que baza beaucoup plus attaché na bouddhisme christianisme za muke baza attaché na bouddhisme zabe na bango mais bazali lelo oyo na vitesse moke ya blague te attaché soki na ba Thaïlande wala okela ba Chine okuta ke bazali attaché na bouddhisme basabela ka Bouddha bokoko la bango ngwana bonzabela bango ngwana mais bazali ko progresser ko leka ba payer belé na mokili mais yo nanga lelo ototika dia bazabela biso ba ino to boka bango ka to ko attaché na bazabela ba mindele est-ce que tu ko avancer ou tu ko reculer non moto akanisa amitala esika zali c'est secrétaire nanguta la caméra wana malobani na suka yoko ko zalango pona ko sala interpellation ya ba autorité ya mboka pe la population congolaise en général en rapport à appel à Papa Soni pour te clôturer na yo biso tozali ko attaquer ba konzi ya mboka te tozo ko attaquer bango te mais toza na posa ki na bango na biso toyeba kozwa compromis ya malamu mpona intérêt ya bana ya mboka mpona kimia ya bana ya mboka po te mboka ebonga po te tosepela na bozwi oyo nzambe atikila biso na se ya moi oyo lelo tozoyoka mbala mingi bazoloba toza ba premier na ba matière premier toza riche na nyonso mais etikala lokola histoire na matoi mais ko expérimenter yango penza boyke non toza na nyonso na mboka na biso to meka mpena ko vivre batan wana ya bonheur wana tout monde yango te aussi longtemps que ba richesse nyonso ezali siko souci na biso ezali que babiloko wana nyonso ekoma palpable c'est-à-dire mutu na mutu aza na facilité ya revivre malamu alors siko pona kokoma na page wana bino bakonzi na biso boya tosangana tokutani toyebi nini tokoki kosala poti mboka efungwama mutu nyonso avivre malamu aza na facilité ya revivre tolongwa na vie oyo ya misère oyo toza nango lelo. Voilà, je pense que on a quoi commenter mokendi yango. Kombolani Komodanga Papa Samuel. Papa Samuel, secrétaire ya Papa Soni. Merci beaucoup. Ouh! Bozolanda, témoin, oyo, à mon appel guérison, dans le Papa Soni, Papa Samuel a outi koloba wana. Donc c'est la vérité ce qui m'a Papa Soni a lobaka. Même quand les balles là-bas, mon le colza makamoka boy, mais par après, d'analyser tout le comprendre que notre na tanga kala, ba prophète mi ba mona baloka bata maboma. Ba prophète mingi na ba Bible ba mona baloka bata maboma mais balobaka makambo solo. Pour ba intérêt aussi ba mboka ba pour intérêt mokili na bango. Oba Papa Soni le quoi ça ba ventir mais makambo zoko loba keba to landa lango malamu. Papa Soni to zonge pa na yo. Na lingo ta la caméra na Papa Soni, mutuna mokoye. Lelo oyo Kongo zali ayo. Kongo zali mboka oyo zali ko luka intérêt ba Kongo za malamu Papa Soni. Kitsala motema. Tala ba setre na yo, batsana mama ina vino. To pe sa chance pour que Congo kele liboso. Makanisini ya malamu ko pesa na ba autorité siko ya mboka. Na bolingo nyonso na appel ozali ko sala bango pour que bazwa yango na considération, ba yeba ke appel ozali appel à ba ancêtre, to rejoindre batouana, to rejoindre navire pour que tout ka to changer image à Congo. Bon papa Alain, eloko na ko rappeler eloko moko.
na osenga na bango ba autorité na bino o bobengi ba autorité parce que na finga bango te. D'abord ceux qui bansetre ba comme otinda na finga c'est que wana eza susu bansetre te. Bansetre ba finga gate pe bansetre ba tel sange loko moko ko banga mutu te. Mais to sa mutu ko respecter ne de konangai ba ya nanga on ebi ba Félix banani ba Daniel ba grand frère nanga. Na ko finga bango te. Mais na robela bango de vérité. Le pananga ko banga en tout cas wana papa le na banga kate. Mais pona ko tosa na tosaka. Na tosa Félix, na tosa Daniel, na tosa même ba Joseph Kabila bango nyonso même ba guerre na bango bazana ngo eza ya bango. Eza ya ngate. Eza ya bango, eza ya ngate parce que mutake po biso to kenda ko luka solution ya Joseph Kabila na Félix tellement ba yokana gite ba komina batira ima ba komina o komina gauche ba komina droite. Biso to autrement ko teleka muna bango te. Oyo za makasa beta muninga. Mais oyo komona ke azana posa azwa solution na makamba luka. Muzeka Mobutu amatketaki batu na mboka makasi. Makambango oyo Daniel Bumba zo sala na Félix. Mbuta sabote batu nsalinga mona mtu nsasa zo sabote batu ko benga na batu. Batango bazonga na ba province mukulu muza bandai koya ka batala bando fongola porte po muza sanini akota. Poda bazalaki na ba shock na mutema. Batika ko jokisa ba congolais. Le loko to senga na bango ba stopper na ko panza banda kwa batu. So bazana matoya ko yoka ba yoka. Donc ce que pensa c'est baluka la bande kwana esika sengeli no esika ba pesa bango bisika après ba yebasani ba pa to ba panza pe balakisa balobaka pe na te biso pe to yokaka papa yo mutolobaka chef coutume yo mutolobaka liso banseto yo mutolobaka abande kona yo te pesi bango mbongo po balongwa na bisika wana tutikeli bango autant de mois basani ni balongwa soki toke kokuta balongwe te biso pe to ko appuyer bango te bo sala musala na bino Mopepe na bino et salama. Mais mopepe na bango ekoki koya te tango bato baza avertir te. To kintsasa to tondi da to ze ebele. To yaki awa bayebi mission to yelaki te parce que to yaki nde pona kokeba ndenge na koyeba ne makambo na biso to sala. Mais eloko to senga na bango kaka ke ba Félix bango nyonso ba oyokanga naza binemi na bango te. Bango pe baza binemi na ngate. Mais to na posa le intérêt ya mboka. So ba na posa penza solution à Congo. Ndeko na ngati lo mokoto to vajo sala perte. Yokape mboka obandai ko lobadage moko lobi na kamere bolobi papa lobi to yoka base c'est biso ça lokola ba base to wana mabele donc libande zo lokola kena tono vite la volongo zo vaje na kana biso to webso to lobi lelo ko kende to ko kende te olingo vaje na bando to webso lelo ko kende te de rôle de l'autre webso matin avion kende to ke pe okimbe sel opération pour aussi les ana tant to webso to lobi anyo ko koma kuna te tala cause babu ko makuna tala eloko boye parce que to solana ba ancêtre bazakuna to solana bato bazakuna to zana Kinshasa ami to za communiquer na bato nyonso baza libanda l'intérieur to za awa to yi opération na biso ezali bimisa mungune na mboka na bino bozo mboka ezonga na maboko na bino yango na biso to benga équipe nationale soki bakebeta ke bayokeli biso te papa Alain bota l'événement ni nekosala ya kobuka na ba bukana ya kozoka bakozoka bato bakozwa ba shoko bakati penza ba libela ba beta subalte ba do ba jo ba ko mokima Congo to kim sa sko ba pa to komisko ko bunda sko ba pa même ba police baza ceux que ba comité biso to fongoli sujet ya ko bunda na mbula na mopepe do mbula na bato bele ba kati ba ko mona pe mbula ya boyete ekitili ko le noki meza na mbula ya mopepe ye do selika ba dega nango si le terrain pas ebimi ke yo ke bonanda ko no bovandi ko malade kangi yo ba me hono hôpital boyezo simba soute mo zo na kitu wana ezate de loko to sala bango ngo wana. Alors rappelle c'est que sur mutanya luka papa Sony aza besoin pas Sony muta sala nini soki mutu ana posa olukanga secrétaire azali na chepe pona yebisa ko na ozela ye aya tellement ye wana mutu sana posa na ye muna na posa nanga aya ko muna yinda osala ke kala même numéro lo bien numéro mususu numéro kaka o wana tozo tia numéro mususu ya Vodacom bato ba benga batungisa yo te bande ko nanga ye pardon likambo yo eza journaliste te ngana lukaki ye na sala musala na ye bansete ba recommandaka ye pa na ye no sala musala na ye azana problème te yo Monique yo bengaka papa Alain po bando soinsa papa Alain ngana boyi ko soinsa papa Alain ngamoko mukolo likambo ngai ozomona ngai benga numéro ozomona eza numéro nanga benga secrétaire za permanent soko lingo na bato balingaki bo benga nga boya sur place secrétaire za to vanda to sa nini to solola
na posa na bino bosa ni boya ozana maladie nini ozana problème ni spiritualité ne dimension nini yo to lingi to bimisa siko lokuta ba spiritualité se tonda na Congo so lingi to démontrer spiritualité na biso eza maloba kaka na mai na mabele nde ko pesa solution oye pa na biso ba memaki yo mokozongo zo tambola to biso toza na posa o maladie nini ozobela nga maladie ba traiter esila kate o misala na nga esimba kate nga banda non et puis eloko na yebisa bino clairement soki olingo ye pananga il faut zala en communication na famille na yo boza déjà à bon terme ndo sanini boya e pananga na oza solution biso tozali retour authenticité o to bengi bino boya to sala retour biso to wapi no authenticité to vanda to kende malamu na kombo ya bakoko na biso nde to fongola bino bokende liboso papa le wow. Voilà papa Sonia a fongoli motema papa Sonia a fongoli je alobike liboso mala biseli kamango bato baza ba problème oyamba bango te papa le ngongane ko kite ngasama ka musala selongo nga ba ancêtre mais mikolo to mo vraiment fongoli je akomi osungana ba ndeko ba problème ndenge na ndenge numéro na yango wana bengaye la problème ozana yango beaucoup de solutions à l'autorité mboka a sengi pe dialogue tato ba likamba dialogue yango ezaka te dialogue ba politicien te congolais pe azala makalisa malin pe secret appelle kata dialogue la pe ba kanisi na ye donc ba ta spiritualité aussi ba on peut azala makasi c'est pas ma kata ba pour changer image à mboka oh voilà to comme na suka vraiment il y a édition sur mboka le papa Soli dernier mot zali dernier mot nanga ezali kake batika kozwa ba aventure batia liboso na makambo nga na olobela bango bamona nga lokola mutu aliboma te mutu aliboma so apeso message yoka yango ti lombo zokuta na bapome mbele ba-accident mama mutu zokuta po parce que oza na libanda ya spiritualité ndeko nanga ti lombo yo nde na wabeta mingi sete po mutu train ya bato nyonso eza yo po yo nde mutu okosambaka un jour na population yaka tovanda tosolola boza na posa ya dialogue me boyo nde akosala dialogue wana te biso nde tebi posa ni ndenge ni bokosala dialogue bapoint nini bokosimba po parce que mabele efanda na kimia nde mutu na nanga suka yango wana papa le. Ça n'est fini, merci à Ingrid Mateta, merci à Papa Soni, nous avons besoin de Sikanayo. Merci pour la bande de Kobozo, partout, Bozali, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Asie, dans l'Océanie, dans l'Afrique, partout. Le numéro de Papa Soni, Yangouan, on a appel direct, il y a beaucoup plus d'appels directs. Mais s'il y a des messages, peut-être appel à WhatsApp, ça là ta voix, c'est pas là WhatsApp, on va transférer en haut et pas n'importe qui. À répondre prochainement, pour continuer à s'abonner massivement. La chaîne YouTube de tout le monde, école officielle, à l'un toujours à la présentation. Je vous retrouve prochainement à l'édition sur Sika, Soko, Azorite, la Ebi, Kendako, Oyo, Tokoya, Kakapu, que tout ça. Ba message sous ya ba ancêtre et que ya za livre ba liso ya banzambe bye bye botika la malamu ale de wa kaka mwana mama ale de wa kaka mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale beta bonda ekolo mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale dewa kaka mwana mama ale dewa kaka mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale beta bonda ekolo mwana mama imuno gibeni fumu senga dia fulama ya loma peva longo mumeni meni ongogila ya tambula yo ya tetanga toto di kwamba meneka ya tetanga toto di dologele kwe toto di dologele kwamba ndondo simba ndondo bandoli langa jambo mbagi kamba kinga jambo muna kyandu kivemba lasa cheferte che ya makusi menu mani oba tudi di pakasi wa muna pelefi ipona lendiwa papa ya bana journaliste akamana monda temo kimba papa DJ Rougi yo aledi alewa kaka mwana mama alewa kaka mwana papa j'ai la patrie mona ekolo j'ai la patrie kongambaka ya bakoko j'ai la patrie kongambaka ya bakoko Congo ya Kimbangu, Congo ya mama Kipavita, Congo ya Kasavubu, Congo a Congo, attendez les Congo
likambo ekobongwana a Congo RDC eloko makasi alendiwa kakaka mwana mama alendiwa kakaka mwana papa alebeta mbunda mbunda yengolo mwana mama alebeta mbunda mbunda yengolo mwana mama Tangu ya bagidi mazono kwa mbele tule kuya futi tikengele wana muimbila tuna oyo mboka nanga ngongona nga kongo ya lumba ngongona nga kongo ya kimbangwe ngongona nga ya kipavita nena ningo kweza bendela kongo